bonsoir na bamoure zinyoso bamesana kolanda Irene Bundes TV balobi oh maman bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya maman Irene esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba oh nanu ba s'abonner te na site oh ya Irene Bundes TV bo s'abonner obeti kaka Irene Bundes TV na kobima s'abonner ko bosa na tezwa musapitsa kaka na notification et ko sala biso vraiment bien makasi to bosani te ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na porte-parole na biso ya mayele balobi mama Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes balobi Tazi Vita imana madame ya papa Trésor Chou ezo sala vraiment bien makasi Anastasie Vita umela to pesi merci na sponsor officiel Betty la patronne moi sale ki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so ya mebla vendenda kuna verchach ya kosamba ezatela na profiter na sala pub olingo kende Kinshasa ozolu kesta kokoma benga Betty la patronne aux appartements ya kitoko na GBR azolu ese ba appartement kakate azape na transport ozolu kape voiture benga Betty azana bakara kitoko na kati ya Kinshasa okupase ba séjour no ya kitoko la patronne na Betty umela mwasale ki mibali na mbongo topesi ba bisou na ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi ya vie na nga Jansi Bolanga meta la brésilienne mwasi ya pembe respect madame tokendaka bongo merci na ba vrai chéri nyonso monde entier ba s'abonner na site ya maman Irene ba partageaka masolo et ça la bien makasi yango topesaka ba bisou belé na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton Mwenga de Gaulle babi Naomi Mwenge na kati ya Luton motema ya vie na biso de Gaulle ya kosamba ezate merci na Jolie Musungai de longue jambe balobi umela ma copine na kati ya France Jolie Musungai nazo luko makasi ma chérie benganga ekosala nga vraiment bien makasi oracle de l'Éternel to bosanité maman bibi chez Mwanzambi euno BBC de nous en direct des 001 bibi chez Mwanzambi euno balobi umela baziwa pi mama sociale to pesi merci na ya Simon do ya papa balobi kokodien nzombo na kati ya Irlande ya Simon kokodien nzombo umela na kati ya Irlande papa moko bien makasi ba conseil kitoko talara vie na biso kokodien nzombo ya Simon do ya papa na kati ya Irlande to pesi merci na partenaire privé na biso balobi ya kosamba ezate ya sika yangoyo babi to na partenaire privé na biso Grace Light balobi Cornelia Lutadila na kati ya Bundes babi mutao teka biloko kitoko boutique Rehoboth kolata kitoko mutazo bongisa ba teinture ya bato balobi game koti te métis ya kosamba ezate ongoko ma couleur kitoko mikolo nga na buaka mi balobi Cornelia Lutadila partenaire privé toke nango bongo benga biso somba biloko ya kalito bongisa loposo te métis ekoti longola batage kimisa ba rude balobi mama Cornelia umela Grace Light nde makambo bobo sanate boutique pezali Rehoboth kolata kitoko mutasimbi masolo yango ezali partenaire privé na biso Cornelia Lutadila olingo zwa biloko ya kitoko mafuta gamme ya sika te métis benga mama Irene ozwa numéro ya mama Cornelia Lutadila ekosala biso vraiment bien makasi bamourele nyonso na te perika mikuse bomoni moi simple et ça là bien mali les bandits so ni moi perruque na mikuse boy ola tango ya mwindwe ya rouge ya boye ya ba couleur nyonso ko hésiter te kaka tantine azoteka ba t-shirt à FARDC aoteka ba t-shirt à passeport ba chemise na ba foulard Rita Chimuki na kati ya Dortmund oya papa Moïse yepeka mtakoti ba perruque ya mikusi onati na mutu atindeli na ba couleur presque tout poza na ba couleur nyonso yo benga moi simple boyena manteau vite fait yo benga kaka Rita Chimuki e koleka mbala moko babi na pesa numéro Rita Chimuki benga na plus 49 176 60 811 815 okozwarita Chimuki lana profiter peka kambala moko lokwa na baki ke mama Grace azali balobi ya kosamba ezate tozo kende bongo badneso banda so partout ti to betara masolo bande ko to profitera ko sala ba publicité pour aider batu mingi bazo benga nga pona pomade ya suki ezali biloko ya Edith Marquis
Edith Marquis, ce qu'on a fait, c'est qu'il a fait 45 jours. Somba gamme, ya biloko nyonso pas ya Edith. Pona ko bongisa suki ya bana topé ya yomoko 45 jours benga mama Irène. Ko benga Edith te benga mama Irène opesa nga suite. Edith Marquis azoteka biloko ya suki ya kitoko ba pomade ba shampoing pona ko kolisa suki ba suki katana boso na ba col. Ba koma ko mama bandi bana basi bolingi bo kolisa suki benga Edith Marquis na plus 33 France plus 33 74 92 20 674 okozwa Edith Marquis. Ce que bengi Edith numéro komi mabeto aux yeux était zongela mama Irène balobi azali vraiment rapide na poste ya kosamba ezate bandeko pe bazomi tungisa mingi bazobenga biso baza na problème sexuel tension cycle ezokita te tosunga communauté même na santé oui. Outi les kana chimiothérapie, ba santé zo déranger makasi libumu ezoko maka munene, ozo comprendre de tozo ba insuline, ezo salo ba nzoto pasi, eza na biloko msu ya kolia fo bongisa nzoto. Na bino ba papa eza na yogurt moko ezali pa ya mama na biso Rosette Bikulu na kati ya Hollande. Oza na faiblesse sexuelle benga mama Irène, apesa numéro ya mama Rosette Bikulu. Ezala mwasi to mobali mwasi nzoto ko mwa ja mkongo pasi kota bo mama mwa ndeti benga biso ozwa numéro ya mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande. Solution pona batu nyonso baza na bokono na nzoto mama Rosette Bikulu nzamba lola apambola ba bi santé ezalaka na prité bo benga biso ekosala biso vraiment bien makasi. Voilà, merci beaucoup na bamouré na bamouré nyonso, merci na Willy Musheni le vrai code des codes mboka balobi ya Willy Musheni umela la na moni mbala moko Zena Musheni ya vient na biso papi Musheni to kende bongo ba mourir na ba mourir nyonso to bosana te kopesa merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati pa na mababi via so la raplis ke lisolo Yves Djoboke garçon de luxe to kende bongo. Voilà bande ko swanda mama Irène Masiendo qui partout na ebisa kabino ngana ela kabino masola solo masolo bergine te biso beta ba solo yango na rappela kabino se mama Irène na bandi masola solo ko hésiter te s'abonner mbala moko partager tindela ndeko wana ozoluka mama Irène Masiendo ki kote nini azakuna te tozana bukoko to changer Irène Bundesi TV s'abonner awa bongo te ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle tozali awa ya vient nga Zakari prêtre babi couple sala batu pena bayoka posa holinga nezala yo be ya Zakari Tulomba na prêtre Zakari c'est que bien makasi. Voilà, merci beaucoup toko tamba mona lisola bien sa ministre VT TV biso kendabwe tozo beta to saba pub tozo lancer pe to sunga communauté na mamba conseil yango to sela ka proverbe 19:20 pe sunga yo nanga na suite ya vie oh maman bino e bete l'idée so bo mabango ba bana jiba bébé to sekana biso ambiance sa ministre VT TV to kenda na mbo avant obeta lisolo nyoso ka eza vie lisolo obete bino eza ndeko moko aza na France na ebisa rabino ya kosamba ezate tina beta ba masolo masolo na beta trop eza ya France Londres. Bien que la côte à Belgique na bendi Suisse ya Allemagne telema Autriche na côte à pays nyonso. Mais mingi bana Panama. Babi na mboka BBC nzongo. Babi kuna desika masole bimaka Paris et pas ba joli musunga de longues jambes. Na mboka Yves Djoboke garçon de luxe. Garçon de luxe, Yves Djoboke a solara plus que l'isolo. Bundesbank, Banque Titi Gracia. Qui n'est la Kitty si vient un garçon de luxe. Yves Djoboke, plus que l'isolo, via sola très bien. Namboka na ba ma sola kito ke bimakuna. L'isolo na zo beteza na ndeko moka mos ayeko senga conseil. Ndeka mama Irène alobaka bola muzoba maweza ngambo. Mutu nyonso te na vie ba edaka ye. Mutu nyonso te bakotisa ke na ndaku toke ba temps eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Na komi tuna to vanda na batu to tozana na banyama nga kuna luka mbo na so mama la peine nga mwa mbwa na nga ndetsa cœur sensible na sombi mwa pigeon na nga mwa banyama na nga ta mwa nyau na komo préférer na vana batu na banyama ke na batu po batu ba komo felo kola banyama ta meto fréquenter sko banyama po mukili e komi mabeto lingani te ndeko mo semera ni tune na nga conseil na ba mourir nyoso ba papa na ba mama ya Jérusalem naza na problème na kati ya ndako nanga mama Irène naza mariée naza na mobali nanga to vanda très bien to sali bambule ebe na libana biso ba mariage ezaki batu balingana makasi lokwa maata zina pa trésor yo tonga maata zi pa trésor est-ce que simba
totonga patrezo pa matazi ndeko nanga wana ozoluka omisangwisa bato batambola lokola linzaka na mosapi en tout cas boumela félicitation na balova bazwiwa ntango namonaka boye namonaka vi nanga Jean-Claude Mimbangu na Mami Longo babi bango susu love papa Jean-Claude umela babi dadi motema Mami Longo tokendaka bongo mama Irene tolingana makasi na mobali nanga tosali bambule ebele bongo na biso ebanda na poto te ya bango est international et banda banana Congo bolingwa 16 ans babetanga bakimisanga na internat bunda na mobile nanga tozaka bien mais to bande koko na fille mo na quartier na biso ayebi pe mobile nanga bien biso tozaba na quartier mama renga na yepoto na mobile nanga na sala avi nanga mwana ana pa quartier fille ya quartier na biso pe aya pe poto avant d'apeka na France mais azaka na province mama renye pas zo ki mo mobile na ye lokola nzamba so pambola ete azana poma abota tokola na biso tokole kiri na biso mama tobota bota camarade wana azo changer mabala po mabota ezati ayako zo mobile moko pe ya bien bazaki na moko na province bazaki kovanda pe bien ebite ni ekomela ki copine na biso wana libala ekufi lisusu pona problème ya kobota azaki kosimba mwana te mama Irene ayako yebisanga loko azakane na mwana te asko fi mwana kasa asala na ye abila nga zu musala mo we na Paris ngat ozana Paris abi oui na zu musala mo na Paris na su na province te mais sika nazo vanda relation bato bazo bokola na ndako bayebana kana ex nanga ezo kende penza kitoko te nazo luke chambre na kende kovanda nazo mona te mama Irene azaki na place biso za ndako aza moninga tokola na ye mobali nanga pa yebi très bien bandeko nanga bolanda lisolo très bien eza nango pe mulai te tokata tozobeta masolo pona osunga communauté nde toselaka proverbe 19:20 eza po esunga yo nanga na suite ya vie yango na debi na lobi ke tosomba na biso banyamao totikala biso kovana na bato ye po bato baosala biso bambala suka bolanda lisolo très bien boko comprendre mama Irene na boyaki camarade nanga te mais lokola mwasi na respectaka mobali nanga na solaki na papa yebi mwana mwasi wana très bien aza fille ya quartier na biso bolingo langa na mobile nanga eza bolingo to uta quartier moko na Kinshasa mama Irene mobile nanga promete so non pona tamuke chambre eza nango akovanda neza grave te bon alali na ye bon bana baza baona kwena bango tia ko sika na eza problème te mama Irene mobile nanga papa moko akimia semso kimia muninga nanga ayeto bandi ko vanda kendaka musala azunga ka to vanda très bien ce qui a salité to kosola na biso ambiance na ndako eza nango normal po auto baby salibala na aza moto nzambe na pamboli na bana te faut kosola kana mingi ebika mukluma msoki trop souci ba maladie makamela sepela kana za vraiment na souci te aza courageuse mama Irene to vanda bien elo konye komela kinga na kati ya ndako yaona yiko senga conseil mobali nanga komi ko tunanga chérie banda yake okay mukoni azoluka chambre te ba promettre que chambre mo menanu et comme libre te mais ça la kende omoni ko yamba mukolo boye na ndako bonga seta 1 mois 2 mois 3 mois ki oye comme to ke ba 9 mois to ke ba une année ezoko mebele fois kende chéra ko kene kaka mbe na ngai bisanka kene kaka mama Irene ngana muninga to solara tout to kola esika moko to sakana to yeba ni ba secret makamba mike mama Irene chose grave ndenge to sola na camarade nanga soki mobile nanga zate bandeko tokeba likambo na téléphone to zolobela mama Irene to sola très bien na copine wana to sabana mikete si to koli ndeka to sola ra téléphone eza nango molili ekanga mi akoti ngo pe na mesa akoti ngo pe na makolo ndoka enregistrer na yenga na absence mbali to sola basi na basi nyoso na salaka enregistrer na yenga soki enregistrer nga loko apazaka na numéro de téléphone na mobile nanga aza vienne ya quartier to banda ko sola bien banda zaka na libala ni mama Irene marmio to sola nga na kotindela mobile nanga wana mbala za musala mobala komona bodie ayoki mobala ndako akolobelo gote ngape kizengi na yebite bola muzoba maweza ngambo likamba ko enregistrer mutu yango na zo ebisa batu mingi Moninga malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mutuso benga na mikonyo se bosola bien ndeko nanga enregistra ka umkileza mabe. Ya ona ba mutu ka zo ko enregistrer azo benga Satan na molimo wa séparation fe ya. Popo dio wana fe biso ba o photo yoka mo pande ko enregistrer ne biso photo yoka. Mama Irene mukomso to sola tu ninga kamba ex nanga mobwe. Pombe nanga tonto linga na kaya ka poto nga na tikala kana Kinshasa. Mama Irene nazo rappel likango mo be fona za la claire. Au tu nanga likango nanga to sola nga bia za na ye. Azaka kana France ye pa bala ate mosu to kute na nzela kutuka sombelinga ba poulet biloko akoma pe mukolo to beta masomo ka ya bongo to sika na biso azaka pe na Facebook nga pa zaka mina nga na Facebook bito mekano ko benge to tune santé mama Irene ye moko bengi ex na nga na messenger na ye na Facebook solo li a passer nga ex na PC mboto mama Irene azo ko enregistrer mais alongoli kote o ya bengaki enregistrer ka kote oyanga
tosole pe gravité poste tokoma pe mikolo e paza papa nga pe naza mama yaza na vinga pe naza na vinanga mama Irene nyonso nazo sala zo tindelaka mobali nanga mais enregistre ka na nga nde tosola na ku camarade nga na yambi na ndako bola muzoba mawangambo c'est que to sa suba tu malamu te to sara na biso ba nyau to sara na biso ba mbwa ba pigeon ba ndeke ba chaku nga na oluka mbongwe na osomba ta mwa mbwa na nga ndeta cœur sensible na sombi mwa nyau na nga mwa pigeon na nga ata mwa dendo pa za ndoko azaka nyama to vanda na bato aboy soki ba nyama ke bato pokuta na bato bazaloka ba fifi tomo la japonaise fata la muntu ayebi nzambe na okosote po muntu ayebi nzambe to loka mbilinga yango bandeko na nga tokeba tomona mingi ba pire tozala ba moziki moko tolingana mingi bolingo etikala souvenir ya photo ya bilamba uniforme tolata bapotana mabe bapanzana keto ekotaki mutema mabe mutu aza kaka mutu mama Irene camarade na ye azokoanvie nga na nini po asalaka na aza na mwana te lokola kutu ya boti te mama aza ta na libumu te tala tole telema ngi lokola boti te tala base nzambe apesa elongi mpe kitoko kolekanga ngana kobota boto mama nakoma mwa munene libumu ebeba yango zuwa azotiela nga ya nini e botala mokili naza na mobali ye mpo uti kozala na libala bandeko nini na ngai camarade na yembio na ndako mama Irene akoma koenregistre nga tindelaka mobali na nga mobali na nga ekoma kolekela ye par rapport ya bolingo oyo nga napesaka epai ya camarade na nga yango nakoyebisa bino eloko moko ndeko na nga soki olingaka mutu na mu vrai camarade olinga kozwaki lokola ndeko soki asali yo mbala suka kolela te tika nzamba obundela mama Irene mobali na nga zwi bodio na nga ya façon nyonso camarade akoma koprovoke kobetela nga masolo kaka ya kala ya bamakango ya kala masolo kaka ya mabe yango nde tokritike mobali na nga po azokoenregistre nga mibali baza mabe ya ndenge ozovanda boye fo ozalaka mayele fo yeba kobomba nga nasala perte mobali na nga bonga nde nazalaka zoba motu na biloko na Kinshasa mobali ayebaka te mama nga mpe naosolaka na mbiensaki camarade mama nzoka azokoenregistre nga atindelaka mobali na nga ayoki bana nzambe boyoka histoire mobali na nga alembi ba audio mosusu tovaa na butu na chambre yalali na chambre bana comme d'habitude esika lalaka nga alali na mobali na butu mobali na nga la musinga abi na nga la mukana kabi camarade no ke mukoni nesi nayebisa ke papa lobi na nga soki dans 2 mois fille moko azotikele sui chambre aokota kuna na Saint-Denis problème nini nango mama fo abima kende poani abi alinga kote alinga te poani kabi ya alinga kote so azaki mobali mabe menda kuna biso ekoti des autres na poani abi yo mami osikala osala na nsima na ye nasala ni habitala naza na bavoice makambo nyonso bosolaka na ndenge obengaki copain na France na ndenge obengaki ex mo azala na Portugal makambo nyonso bosolaka na abi oui mobali na nga zo écouter moko atinga na lito ya fungola ba audio mama Irene tolala te nzamba pambwa naza na mobala malamu abi na nga nakoki kosala des autres na couple na nga te po nga na yebi yo koleka ye ebele bambulo tovai na yebi ndenge nyozala kozaka mwasi ya motema mabe te oselanga bolamu ebele na vie oyo nazo reconnaître que mwasi na nga za bien mobali na nga biso nakozala mwasi loko eza lipamboli de toutes les façons nyonso nayoki na bodio eza kaka le passé eza kaka le passé na o le présent eza te nzoki eza na mibali bayebi kosiporte ba le passé bato kokamwa abi nyonso nayoki eza kaka le passé en plus le passé onde ezobima ezomona kondire ye moto azoprovoke yo mpo ozalaki lokola kidiba ye azoluka enregistraka yo na fai na biloko déjà ça fait 3 semaines comme ça azoko accélérer nga na ba audio comme penesco ya mingi nakoki te fona yebiso tanke mopanzi na nga po bible lobi 1 + = 1 oza mwasi na nga na bana mbongo oza mama ya bana na nga oza mwasi moko elanga bonheur na vie oza mwasi moko botelinga bana naza na bana msute na boti libanda yo mama bana na nga ata bandeli mokili oza tala mobile mamba zebisa mwasi tala aza kutu mobali malamu abi ata babandeli mokili yo kozalaka mama bana nga ata babina sala choix na oponaka yo makambo nyonso atindeli nga eza nango le passé na papa beaucoup na niveau otinda na bodio pona bi rien du tout na lobela bêtise te lukuta mbete ye pena na lobela nga bêtise te ke mamba bolingo ke na tie lito ya de mekata ko mekanga en tout cas sala ngote fona za clair na bona panza bino na ndenga mabe mais ba geste ya bo audio oyo ezo sonner mabe ezokende mabe na beteli collègue na nga moko ya musala na beteli tala camarade mwasi na tova interabi non faut soana mwasi na o aza molimo ya séparation ana posta bo se séparer na mwasi na yo est-ce que yo kozwa eso bokabo na mwasi na yo akozwa nini
faut sauver madame na yo parce que ndo obese masomso ya ko enrita tindo satan za risé ya ko bebisa mutema no ya ko boya moi no oye ko regretter en tout cas faut préparer moi ne ba ke mutazo va na aza madame te boya ko tela pe poison collègue na musala a sepelité abi solo la na moi na yo ya mo na la musio na sola na yo tala comportement ya camarade no tala conversation bo sola bino mi balé matinde liangonga tala oyo sola mais papa o azo no so na copain o ya kala ye mutabenga ke na messagère donc côté ni enregistre quitté tant que comme côté na so na ex wana bandi ko enregistrer n'est pas lukelanga comme mbala bi justement na yebi le passé na oyo na yebi yo na yebi komo banga nzambe na yebi mutema malamu na yo na bandi no kutu mwana mukie osala nga ba aventure te bongo na kimukolo botelinga ba nebele bendo osala nga ba aventure ke ba éviter camarade na o mama Irene mutema nanga isuki bandeko disolo pesili mwana mwasi mutemeza ya kosuka camarade ne wana zati siko na kati ndako nende na vanza na obeta disolo oyo camarade ne azati siko na obeta disolo le 4 octobre nazana ndako nanga camarade wana pa zana ndako na ye soki pa landaka nga ako comprendre que to loba na ye bien que to tangi kombote po disolo ta batangi kombote so ezokende ka ndeti ya oyeba poza mutu oza zoba te mama Irene tozana ndako moko mobali nanga biko tuna ite tika ekaka ti aluka ndako nake mama Irene akomo suka mama Irene akomi ko suka bo pesa nga conseil na sala nini mbala moko lo minange changer mama Irene akomi ko vimba na David nga mona ndako nanga azangi singa kimia mama Irene azasuna kimia te muninga ya boye mama Irene tovanda na banani na banyama na yamba lokola ndeko na singa kayembonga ndako te ayaka na biloko kolia msu lokola moi salambi weekend to lepe mo ambiance na senga ata 10 francs enda coûter masalaka mazami so bimie na moi javel aye na moi savon e basani aye na moi biloko aye na mangulu alambi to le ponga pe na lamba kata mulai poya zo sala menga pour le moment na zo sala te na zana ndaku mobali mutazo sala mama Irene na sali camarade na ngani to utane banda Afrique yango sentiment téléphone on ka foka ko enregistrer mutu na likamba ko enregistrer te kota mosusu nga ba audio boti na mobile nango so lukani na kata foye nanga na koma lokola yo femme c'est to za ndenge moko po ni ba camarade balinga te muninga za nanda ku moko azanga lelo nga nazaki na ndako libaya na zane sika ya zange monte na pc ska kolala moto ebition su basa ndumbal bandana nga ko kipe po ala lata mikolo ala na ndako nanga mama Irene bo pesa nga conseil na komo suka na komo banga mutabo akoti na nga poison naza ndako te naza millionnaire te ke na poto na ndaka 3 cuisine te naka na cuisine moko naka na toilette moko la mama Irene to se la toilette moko cuisine monga naza na bana naza na mobali kimutembe tinda bodio na ibite za na sens nini pozo libala nanga po bebisa libala nanga po sela ngani nazo yeba te mama Irene na sala ni bo pesa nga conseil mobala ko mona tia na se mama Irene comme na posa na benga na ye boye bisanga ba mourir na ba moureuse ba mama na ba papa ya Jérusalem na yebi ke bozolandanga mama Chantal Vito zolandanga makasi mama Louise Kolo zolandanga Cynthia Mbongo Sara Musala Sterlove Apocalypse ozolandanga Jennifer Lusaki Vana ozolandanga bomeka kopesa biso conseil bandeko balandaka biso bao baso soutenir biso na ba life na makambo nyonso et ça la biso bien makasi famille tende ezali mama Rosita Tenda bomeka kopesa ndeko conseil azo senga conseil asala nini avandisa asolola ye asola na ye to abengane na ndako azoyeba te asala nini bandeko mokili eza na ba réalité muninga yembi oyo na ndako bovanda botala nivaki motema mabe siko ntango ozo ko enregistre otinda mobali ne chance akutami na mobali moko ya malamu asololi ka même na mwasi na ye boye eza kitoko te ozopanza famille ya muninga ntango okopanza ngo et après yo okozwa nini tozala bato Jésus-Christ revient bientôt bolamu zoba maweza ngambo basala batu bolamu ebele na mokili babima bazoba bayokela batu bamema bangambo na vibongo te exil toto na kati ya Fribourg ezopesa pasi bana Fribourg est-ce que boza bien na mboka ma vie moteki munene ya ba fantaisie olingo sa ba fantaisie ya qualité ya kitoko balobi benga ma vie na kati ya Fribourg bolamu zoba maweza ngambo ndeko azosenga conseil asala nini avandisa camarade ya solola na ye to abenga na eka bona ndako mama Irene mobaba na ka calme-toi c'est maîtriser na ebikeze mama chance mobali na nga ebinga malamu soki ezalaki mibalo basaka yo kakamba moko vérifier te nga ko sala pasi po na nga
ozo solisanga maso solo ka ba camarade basi ba etoko le sika moko pourquoi ko enregistrer ngo tinde na mobile na idée nini akometi na niveau ko pesa nga ba conseil faut za ramena mibali bazema ira tozo solo ko la basi ba solo na bango bongo mais quand yo so ko enregistrer o tinde la mobile na idée nini o camarade ya ndenge mama na loto nazola lisa na ndaku nanga na vie so za na camarade faut za kana camarade mo loko ba exil toto ba Naomi Mwenge ya papa de Gaulle ba Fifi Tomo la japonaise ba Betty la patronne mo sele kimibali na mbongo ba mama Bibi Mwanzambi euno ba camarade nyonso bazanga $100 na maboko te ba na ba franc na bango na maboko ba franc nini ba franc CFA ba devise ba batu ba oyeba ba livre ba euro pona ni si le longa na zangi na kepa ici toto a opianga ne kepa fito mo na Japon a opesa nga sko senga na moko ta fifito mo keto Betty la patronne keto ma Bibi Mwanzambi keto tazi vita imane papa trésor keto biso to zaka ba tuto zanga na vie bongo soki nga na zangi na kolelela nani ndeko azotala teke muninga za quand même ne sika za na libala lokola yange bébé mon teke na ko sala mo refuge na ndaku na bombi ngai ko soki libala ni biso su libanda nani ya kosunga muninga mama repo bet bazani te amabe makasi bo pesa nga conseil na sala nini ndeko mwasi ay ko senga conseil pa na bino bolanda mama Irene Bundes TV bomeka kosunga ai asala nini abenga na e briske avant disena mobali ba sola na ye mais na zo ba tembal ko calme to bika mbende ba zazo kalmenga ay ba soli masola bolingo en plus ndenge mobali nanga za na confiance na mama Irene na ebi mobali nanga aza mobali a mobulute photo ye banaka bande ko nanga ndeto za na ndo foye ba mwasi no na mobali na yo ba bengi ko mbali no te foye baka bien que Satan za rizier mutako ko changer mais faut que ça na fils ne fisque ata minimum ya considération ya confiance et pas ya moi si non disons ya confiance et pas ya mobali na yo so ko za bo mobali za kana confiance à moi si te moi ça na confiance à mobali te za sous défaut na kati ya couple mais moi c'est mère na ça na confiance à mobali nanga asoli nanga très bien et ça linga chair d'épaule ba tonto faire et biminga partout mon communiste bervé faire chair d'épaule pour makambo bazo ebisa mpo mobali nanga eza vrai to sola bon na camarade nanga parce que question nanga pourquoi zo salango pour a gagner nini bo pesa nga conseil azati siko na ndaku nanga na benga na ye na ndaku na vandise na tout na ye maire mbala moko bolingo nga na esili azo remarquer c'est pas kolanda ko comprendre na sa sous gentil na été na oza gentil ndenge nini alembi singa makasi na comportement na ye azangi singa kimia par rapport à muronga na pesa ke to bandi na ye awate to bandi ne banda Congo si na kute na camarade mboka mundela salinga mabe peut-être mais oyo mwana mama na nga ba parents ba yebani to koma lokola bandeko nini etindi akoma tina niveau oyo bo pesa nga conseil na benga na ye na ndaku na vandite na solisa ye na ebite bandeko bo sunganga nga betika sonde ba pesinga pe na beti so na tenkomba mutu te mutabe yanga tuna buzo bate na tenkomba mutu te na bikeza na France c'est wana zo zelanda ku soit disant zo bima na Saint-Denis mutu mako bima na Saint-Denis a rotiki les chambres à ce qu'elle a dit cela comprendre que Esaïe azana kati ya ndaku mo bazana bala misatu ba couple wana oui moi c'est ça te mbala zo sala yezo zo ka bodio tinda ka mobala muninga soka landi solo ko Esaïe a comprendre que Esaïe mais bala baso bazana comportement wana botika poto ekomi ndenge muto kabele loko azo filmer yo bata poto bakabate ba defisa ba biloko basimbisa muteloko tombo bebo soigner akoya na réseaux sociaux nyama mutonga na kabela irene eloko nga na latisa eloko na lesa do yo kabela nga to simbisanga soit to defisanga so même tazo kabela eloko kepa mutu caméra kaka to snapper ba snapper ndeko nanga azo bombelo ba image mukoboko beba na lisambo ele tondolo ekosa olela te na munoko osambwa kimutema mabeza partout okeba ndeko moi c'est que c'est un conseil et puis si pas si peu mawa en tout cas nzamba pambola bino pour la patience na fidélité nazane loko moko ko ebisa bino na suka bandeko nyonso bandaka mama Irene Bundes TV nzamba lola pambola bino ndenge bozo s'abonner nzamba sa bino bolamu bolemba pete yo mtokutel sur mama Irene peut-être nzamba liboso talanga identité ya Bundes nazali s'abonner na site okobo santé tia musapi na notification pour ratara masola mama Irene te Bundes
Irene Bundestivi to betara masolo solo yo aubergine te oza dessus te mais soki olingo pesa nga lisolo numéro na nga yango na komi na se olingo témoigner benga biso to lexera pe na ba témoignage anniversaire no ni ba dédicace o benga biso batia photo na ko hésiter te yo benga biso kaka numéro na biso yango wana et ça la biso bien o esuki na 38 to sela WhatsApp wana benga Irene Bundestivi to ko solola e ko sala biso bien makasi mais avant ya ko sisa na zoyi bisa bande konyo so banda biso partout tokutanaka na YouTube na ba live tosololaka tozalaka ebele na bamando mbunga oya fioti ngoma tozalaka vraiment ebele na basintia mbongo sala musala tozalaka pena mamaleki na bengaka ye mamaleki Sandrine Lenganzo mamaleki Sandrine Kiangebeni madame Lenganzo aza na problème auti ko perdre grand frère nae et sali biso pasi makasi mamaleki Sandrine bokana lobaka Sandrine Lenganzo nga bien que Sandrine Kiangebeni parce que aza mamaleki nanga depuis Kinshasa na koli na maboko ya Sandrine na mona bien que mamaleki soki muta kobeta mabe nanga na réseaux sociaux salité nanga kozanga nanga ba pasi nanga muta kobeta version vraie et kozala ya Sandrine Kiangebeni na ya ana luboloko wana ba yananga ba ebirende azokola ana luboloko wana ba grande sœur oye so na zengo yana betinga mbata na ovanda automatique ba ebinga banaza mo mke bolanda muneno te mamaleki Sandrine aza mamaleki nanga so benge mamaleki na ebi pourquoi oui atana tombo ki sera biga ni tika na oyoka na considéra ka makasi mamaleki Sandrine Lenganzo bomona ke na ba life akota Sandrine Lenganzo mamaleki Sandrine Kiangebeni madame Lenganzo monsieur Lenganzo courage na ebi keza choc monsieur Lenganzo oti ko perdre parent na moko ya pas longtemps lelo mamaleki Sandrine oti ko perdre grand frère na ye et salibiso pasi makasi yango na lokola mwana lokola leki ya Sandrine on est ensemble eloko na koyebisa courage nzambe oya pesaka yepe mutu azwi là na profiter mbala moko na présenter ba condoléances nanga na famille mobimba ya Sandrine nzamba bomba bino boza ebele ya Blandi Lufuma boza ebele vraiment nzamba lola asimba bino apesa kimia na libota tozolela ensemble bandeko bebi ya Sandrine mamaleki Sandrine na bien ke mamaleki Sandrine na lukaki na ba life akomaka Sandrine Lenganzo aza na problème aza na matanga peut-être grand frère ne o aza cher et pas nae mama tazia mi ko solane mais eza pasi aza vraiment na choc yango ya Sandrine nzamba lola peso makasi toza bomoko tozo bondela nzamba lola sunga yo ekoleka ezali liwa nzambe mutapesa ka yepe mutazwi ya Sandrine encore une fois na présenter ba condoléances na wana faye mobimba nzamba lola abatela bino to comme n'abso vraiment na suka peut-être bo remarquer absence ya Sandrine bo mitungisa te azali azala matanga après grand frère na lingara ya na makasi muta yinanga yana azate ndeko na zandeko na yo mais ezana ba faye muso se kabona bolingo esila mais Sandrine azana choc douleur ya kolela noko ya bana grand frère akei nzamba lola ayamba molimo na apema na kimia biso to tikali ete ya biso to bongola mitema ba o bazo kende to leki bango ne lokote komona mobali munene alali kaka boye sosola ke ata yesu azongi te liwa pezali nzamba pambola ba morena ba moresi nyonso ba obolandi mama irani partout ko lesa sala bino bolamu bo pesa biso conseil na liso to beti bo komela biso na ba commentaire et ko sala biso vraiment bien makasi soki mo na moto azongi ta pesi souffle de vie pourquoi pas to sulobi ko beta masolo ya so po biso to betaka aubergine te nzamba lola sala bino bolamu to kutani balasima c'est Irene Bundestivi s'abonner partager bondela rapona site nzamba lola ko kanisela yo to kutani balasima bye bye.